alati babilamba poso ya nkoi ye mutabetaka mbonda wana la musaka bajo alopa tiding pompon ye grand animateur Evoloko tomoni était na Coupe d'Afrique mais Excellence Kabulo qu'est-ce qui ne va pas Evoloko tikali pour nani Evoloko tikali pour nani je comprends akende qui est excellence selon tous les 4 personnes selon une excellence tu m'as comme sur la messe excellence a bien nga ya Evoloko ya otika ba passeport na ba passeport ti na bureau oye mo muntu abenga na be na ora ka muntu ma servana ti chambre ya bureau excellence a besoin de 5 personnes excellence na senga ki ata 10 personnes okuna toujours que nende bitumba photo que na masse wana ndeko pesa ba jouer kitoko oh excellence alobika ka pesa 5 back na non excellence alobika na 10 parce que na 10 ezana maboko na kendo excellence lokolo lobiki excellence mo etu kutana ezate azana na réunion yo kutana na excellence yebise que mwana na lobi 10 na ye yango yo tikali pona représenter qui liste bato ebele to ndenge te na présenter qui nombre ya pesa qui yo na kati ya animateur le par rapport à nini ngai nazali animateur principal ya équipe nationale mais na pesa qui nombre na ngai oyo animateur principal ya équipe nationale mais yo tikali ndenge jusqu'à maintenant na comprendre yango te mais excellence eloko asali vraiment akanisa ata même kuna azali akanisa tokomi na moment ya mabe bosoki to perdre dimanche esili na biso nalingi to perdre dimanche te po eza compétition moko biso tosutandaki yango te toyebaki te coupe koya awa na baautorité bazolanda yo okoyebisa bango nini mpo olanda équipe osala mosala nazosenga